c'est la première fois. D'abord, l'orchestre est Wengi. L'orchestre est structuré. Voilà. Non, non, bon, rappelez-moi, comme ça, c'était structuré. Faut pas, tu as vu, donc, premier fois que l'orchestre est structuré, d'abord, l'orchestre est Oyo, ils ont un peu de nègre. Ça veut dire que les gens ont Kinziga bofinga na tigala bayube Boga tumwa mano papa Dararo Dararo Yeyi dayinde dangayo Ebe bebe langayi Ate yinde lingalo kona mula Elingi yebeta o Na tumbo la boga Na bekele mabokwe Bana afike mona tulwa Président Godé Wetuna Ledi présidentiel ça veut dire que la fait la podium ayaki pour la bokaki interpréter qui ou les arabes interpréter ni bouton ayi boka la trois boka la wingi ou ça va succès à plus c'est avec invité donc il passe c'est pas d'abord à six à qui ça qui voilà mais donc c'est conseil là mais beaucoup quand la biso là ba ngote il faut aussi de la biso ça la lit popoli beaucoup de na palais ba diaspora beaucoup de na palais ba combattants beaucoup de na palais ba congolais au monde entier na 5 continents mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue info na sûr et repesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso bakongolais toza na monde entier tosabone na Congo Dialogue info esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Voilà, merci beaucoup na bato apesa biso vraiment toujours chance ya présenter bino ba émission ya Dialogue de la presse vérité des urnes a toujours pembe na batse obotinda biso to mutila na banda ku ko to tambula ko to batse ko batana ko ba pesa makambo bonjour à toi maman Francine Ngembe et bonjour à toi mon ami personnel Gédor Makambo na pesa modeste na pesa modeste na caméra na Eli et aja placement c'est maman montage et ouais montage de sur les salles marquage de chez nous là pour d'aller pour Najabu na pesa vraiment technique ou bambote na pesa la capture de la presse bambote ne se vous allez na pesa d'une bambote na yo comment na ba tuba limanga surtout bino ba partenaire na ngako boso na partout de loin bambote na no comment c'est toujours de la presse sur la mboka ese bino na lukila bino sa du mayo pesa o zali moko ya ba animateur ya mboka o ya binisa batu ba pesa ilengi na musique ya Congo o ya sanza ndenge basuba do bwa kila ya kuna ina ndenge na ya pesa ba dimia mo pesa ba nzela moko o bo kilipe ndima o de to so na bino boyi no pesa bino vraiment information mo zabri o lo alomwa vina nova akoma na ina na latina ba éviter wata na be goga na motona chebe o lo do pesa ba concert votre message bon les pesa toujours na makambo na cité to mo pe moka ba animateur ko sa de moyo ate ko na kese ona pe za ka nzela mo ko ka nzela mo sa linga ka pa se mai do chula o yepe makambo ezala tout dans les bon tout ça même mo na cameraman na ko na e afumu na plateau na ba sa mo ko mo so ko sa de moyo boni pepe on volant boni babulo boni maramutu Ok, merci beaucoup de partager. Mais pour toute façon, on appelle l'équipe trop. Moi, visibilité, on est ça, la radio, nous sommes dans la actualité, dans le terrain. Mais surtout, nous sommes animés, nous sommes bien, ça mboka. Et c'est dans moi, pour moi, na bana kisa la même tout kokoma na tout les vidéos c'est pas na yo bana poso pini ta sumboka to le bini saka bose o koba mitonne
a lancé ba crime moi sika a donc ça par actualité ça va renoncer ba na mungu ba ndoko ba ba tout ba ndoko ba lekala ba Wamona bali bakama kibijana na lazima wata nitabunda afu 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 tukakuzu usiavi kitu usiavi kitu bana parce que mara kama mole ici on sala na sala mko na mambo ya sala mko na mboga na maji sababu sala kitu concentré na sala mara ba kufanya bien sala bien bien sala na sala bongo tu na mara mtu na société kwa okay bila wewe atiende kama kama ni pombe kwa mfano ya roho yako boya na boya kama masa mfano ya matendo una kuboya na boya na boya na kama sio katika sala ya kusema bisho kwa j'ai peur mais éducation ya na par rapport ya musique yo betara ezaka sa o menango pour corriger ka ba ninga na poza la di corriger la par rapport au tala ni ba vena ba fongola nzela ba vena ba brigade ba vena le roi bigiton ba pesa pe di mière non mara mara ni politique mara ni politique mama sasa bilenge mara ngogo kama kwa kupata pia ya liberation pour la bonne bébé bani bani ça mena tout ça sur la grâce de la tarade tu la yé de mara kila ti lakini na kutadisi kwa kundi sasa wana tena na distraction na mfuko kwa hiyo kama kundi na hao kama kundi wa sala nzela ndio kwa kundi wana baroni kwa tili kwa baraba bla 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 ndio c'est comment on a le pas de oui baroni kwa tili na en plus on teste où la salle donc c'est bon déjà et puis ça c'est responsable donc c'est la vie c'est bon de vie bon tout ça là voilà c'est l'autre bino na ka orchestre na même c'est là Congo c'est là partout dans le monde tout dans la team va bien la team de orchestre c'est tout pays dans l'idée de orchestre on a déjà un mot qui était là non on a monté banda ba pour la musique comme on dit mais c'est moi la team avec la TV parce que mon chef na bino nani na bosa ni komo na chef na orchestre parle trop ketara trop faire école là on se voit je sais pas nani miska niti miska ngana kama kwa sali miska au yoko kwa sababu ni kitendo kitendo tutasumbuka kufuna tutasumbuka kwa kula pia tutasumbuka na bila basi bila kufanya kitu ni sasa ok merci beaucoup Komo Dialogue et on est toujours avec Sadou Mayo Vegeta hein au apesa makambo bokoyoka e na batifata batu musu botuna Vegeta wapi bokoyoka akotumbola so libola mpasa zalaka kolongwa Villanova wana timu wata différence selon yo moko selon boulot travail la différence c'est ça nous c'est pas le site de ça ici mais il va dire mais tu sais là amada aja wa na baboye na besoin na kwa lolote na la animateur na mbele na kumombe na animateur mbe na amadi Rasa di wa bilasi on a fait moi je savais na sasa ni start beta mo kwa mambo ya sababu ile kwa sababu pema ni kitu zangu isi na vitu kwa sala gaya Kenya na kesi na beta basa ça c'est bien non peut-être que ça bouquet isa ke ko beta beta na mara ya kermes na beta na kaka na sala msimu de kaka to ni no na beta sasa ni sike ba kitu na sike ba simu na mboga na Kongo mwana jeune mwana na moko pe atatika les petits na pena kuba bitu ndo atatika les petits au lelo ba mama biso ndo wana kwa wengi azuri interprete na mtu ba kimeta lelo kiba beta ba kwa sababu beta ba kwa binda sele ba kwa sababu esa makambo oyo ba kumtu kwa sala
biso pe génération de nous on besoin ya il faut biso to beta basala minene biso to tika banzela wana eza na bato oyo baza na place wana kobeta baconcert wana bakolomboka bamusicien ya kongo tu vois ça veut dire eti boss na ngai to wana bambia mena na boye mena sana na bide na beta basala nyonso otuna biso na mokula beta beta ina osala makambo oyo animateur ya biso bango bapasa mfuma mpe na obakisa susu mwa mole omongo esusu omayele eza na moto bamayele eza na bango osala ete bele sila biso mona wana boye nana monda concertation ya amona olama kindoki te kindoki te sipote lo baskoni non pardon kindoki tati na bonzambe pibali ok dabi naza concentré nata fuga c'est simple parce que en général fou c'est naturel c'est vrai ça. Ok, merci beaucoup pour ça. Jane, merci beaucoup par rapport à l'intervention. Au venir un peu dans le terrain, j'ai besoin vraiment de retourner nos questions par rapport à la prestation, il y a ouvert un son, la carte il y a conservé il y a par rapport il y a une masse à nos Jamaïques. Parce que les gens qui les ont là-bas, par rapport à la carte orchestre, on a invité dans les garçons, on a invité mais comme ça la plus haut la sala par rapport à bon balé sur terrain c'est podium encore on s'entend qui non a pas tellement beaucoup c'est non on comparer biso na sport to comparer parce que ba prestat qui même podium ba qui même micro même baffle on comparer biso ke na sport ateka yete c'est la biso na Jamaïque on comparer biso na sport biso sport là ok tapi animateur basala da duro surtout humanity on comparer yete na quand je fais cela par rapport à bêta qui s'anime ma prestat qui va qui même podium na bikin non o sala do sala ya mo comme ça ba sala do côté ba se concentrer au moins comment bino ko comme ça on doit na faire la biso la podium ça ayaki pour moi ya bokaki interpréter la clip ou les alaba interpréter ni bouton aibo la clip bokana mingi o ça va succès à plus c'est avec invité donc il passe que c'est d'abord à six à qui ça qui dans la main de continuer concert là-bas mais beaucoup quand la biso là ba côté bino ko ci de la biso ça la ligue mais na ko comparer bino et on fait nous courage au ça na bon bon bazala non faut comparer baza fenti ok mais baza ba mater na biso baza ba tuba yaki o ya ba pesa na ile ndimo bibi no sa ni ma u ko na na sa de ni ko fere ba wow isso yo ami sike ni na tika ba sela bana afike mona tulo prendamo de wetu na ledi presidentiel sabi ba fere ba yo awa mono ba ile wallahi billahi na no na baba de kota mustawa ya ba ile fuko sa ndi biwa boyi so sa na wote so mane so za wote ba ne me moni leo na mona misika lelo to mona comparaison comme na bolenge nyonso d'autres va na peu bon na parler moi va voir l'équipe on va se comparer pe na Kofi Olomide on sait pas ça non là qui est un terrain normal na terrain na te ya kuuliza kama mwana mbili direba nini na siko kama huko ndo biso ke na bakuru ezo be bisa bajene ezo be bisa ya mo
Mais bakulu to bandi mabino pété. So bino ba ozo. Bakulu bandi mabatu basali sala société. Au niveau de bakulu tufuba boya yo. Pour pousser yo. Baboya yo. Et non on a demandé pour moi de faire à ce boya ni matière nous avons déjà. Non. Mais na mona grand frère na biki to na boya bersi moi na TV. Ai bersi moi na par rapport parmi ba animateur c'est na on a fait. Bon ben quand il est ça là ni bersi ni ensemble. Et ça on va dans des podcasts na biso la chaîne. Des to ya ko ta ka ko ta ko mo. Ça dit voilà comme bala on kamara. Ok, merci beaucoup. Tu sais, on a encore là parce que nous avons eu un par rapport il y a nous on a une loi la loi là ba bloc à serani au fait parce que c'est un ouïe faut faire un bloc au moins c'est là pour pas sentir peut-être vous en répéter si j'acotonga na tigala bayuma wata tombo mana nuwe kinziga bofinga na tigala bayube oga tombo mano papa dararo mbe wasuru ma wo inde nangayo ebe nangai ate inde ngalo kona mula elingi ebetao na tombo la boga na bekele mabokwe félicitations que moi travaille bien collé c'est mon par rapport il y a des bâtiments monument changement mon boy mais oui ça va ok ok merci mais en plus c'est la première fois qu'on a Wengi. C'est la première fois qu'on a Wengi. Ok. C'est la première fois. D'abord on a l'orchestre est Wengi. L'orchestre est structuré. Voilà. Non, encore un peu fort, pourquoi c'était structuré. Faut pas te dire. Donc, premier quand on orchestre est structuré, d'abord l'orchestre est oyo. Ils ont makambo na ngopela ndenge na. Ça dit je ne peux na yebo ila na ndela. Oba. Nanga makambo na. Allez, tangalese mame. Ataba lo bina mo tabana tata bina mo. Boko sonele mutima kisoto lela yo bina mo. Baba shima blesa mo na topelaka. Nalela Trésolu Yindule Finanga Moko dans la deuxième mon esprit. Ok, merci beaucoup, extrêmement végétal, merci pour par rapport à profiter, il y a plus de parce que tout le monde a des moments de finalisme. Depuis végétal à nous, puis là, on a été de éviter quelques années, mais là, on a posté mes gamins, moi, asala bonne bien après ça d'énergie après ça mama bien alwa mama sona dia après ça peut là au yolo prendre la tout ça on tellement pas comme on a so ça ça normal avec la prière c'est bien on va prier on va criminal les ouais makambo ko sambe sadio na va te makambo ko sambe sadio
Ok, merci beaucoup, la vidéo. C'est ça, on va le répéter. Nango mwana nzamba mataki nango babolo boja kutanina satana liambe ma satana yebisi sokosa mwana nzambe bongola mabanga ekoma milia yango bino bani mateko mekaka bile nzambe na bino te Ok, merci beaucoup. Vous avez sorti toi la gamme ex de la carte. Asati lo la asati lo. Ok. Bon, ça fait de là. Nanga biso to binisi bango na bazonyo. Kosekisa nganye. Okamusa afrima. Expression, ça dans la mémoire de Dilo. Maka pamona chi, baka tsika nzela chi. Ok. Kala nzela fumuna ba nzela. Ah. Ça va mettre le mabona ça va non quoi. Parce que ça va générique pour quelqu'un va vraiment faire. Tout de yo yo. Maya ko to zinde boy. Baba. Mona. Inga inde la ngana tombola watae. Mama, usala. Yate ke ni opa ngulo kwani tifika ba bino no ba na kala. Fo sanzeni makam. Sakata. Mana. Kuto sanze makam, makam bila usala. Ok. Comment? Ça va zela. Ok, merci beaucoup. On va faire des questions là-dessus. C'était pas ce qui dans la question de soin. Non, il y a des mots tout non, la question. On la tenue de zéro là pour ça. Non, c'est la question de parce qu'on a ça pour lui. On a la question de la question pour lui et puis voilà, ça a un mot pour il y a la team pas la question pour lui. On va bien par rapport à la dire na event qui watanabe attaque qui nous va souder pour pas que vous avez qui watanabe par rapport à la dire na event sur les watanabe et ça comment on a tala qui va pas mal de la c'est moi dans une tango à l'Oaka moi je suis dans la tala non puis na yoka été non c'est bien yoka été en tout cas les choses il y a bien les choses il est caillé mais c'est là qu'il n'a tala qui n'est pas c'est dans le bac lakini histoire vile nasumulika ila loliki depuis wata banda ni siku na sala nje kolega ni moko ya tena tu bila imani na sala tu na sala tu ya dola tengo ya loliki bila after that time ndio ya c'est le que bon tu vas congolais na mwana congolais uzuri ngo faire comprendre que na yo kama kambia ulo mwana kula na misika bien ayo kula na misika bien la misika la fabrication misika ba fana fabrication akula na misika bien kula wana bon là tu le vois na katikati ka awa na tango na ngakuchina ninge mwana fabrication na to limite c'est là studio non studio na to limite to betara na ba quartier na biso na betara na ba betara na biso oli na muziki ya héritier la chidete on se le non ba ba faire la chidete ba bien là ba kokoli na génération oyenge héritier ba biso nyonso tosepela yoki bandekisanga na makambo betosonga topeta masuku koma opeple nini ofenanga na lobaka opeple nini alesi comprendre kotiana makambo na kotina debana okopelepele osa succès kobosana te héritier banda zala héritier tili bazaka héritier banda yasama ndefu akomi papa abimaka bamisi mpoto okese ndenge na bapoto soki 6 fois abeti basala minene emise wana ndenge nana wabiso bakongole tolinga tosala makambo tolomona na soki okenga abetana na ntina totamaka biso toza analyse nana tozala baréaliste moto mosusu bangolo baneka
abeta na ye obeta kosa nani masa tsunami o nani okoti na se likulu omboshi asala succès autre m'appelle asa succès na ye normal ale siko ko na ke omboshi azan ndenge moko aleki nani aleki nani bato basala kokupeli kali kosila peka lokwa aleki nani masakito ya nchiko nani tosuna nani lima lima mana ko ba bongo ko ko ta su ya mona na sabi ko mo le azam ko santa maka ini banda ke ini itu asal yang ini watana banda asal yang ini watana be aku bola apa mati aku kadro ke senai sa orchestre na beti na orchestre aku ni monda ini orchestre ni na tout le monde a beti moi je suis flatteur ana flatteur puis on m'a moi appelé on va bani que c'est un trésor bancaire de salut la possibilité de mettre mais on l'aime côté la possibilité abashima pesa mukuna ya pela ye moko ko Chanel mutima ya basilita c'est vraiment nanga mabeti vraiment voilà quoi boti kala ndeko kombalaka uzini kama moya bana mungu et puis ba jeune garçon comment boti na ngaba yaya donc moi je toko na mababi kwa so mababi okuna ke muntu apata akende mauso masima animateur no iba kwa bona ba na tiba ni mateki na tiba biso tu ba jeune ba bini so maka na 2007 so maka ba ko na 2007 6 moi jeune tu vois moi jeune moko boyo okunda mukoko comment liba kopesi manon familia pour réaliser vie faut que ça végétal tala faut que ça végétal vite il fait que dans petit là mais faut que ça va vie famille pikaka hôpital ya kama sana kalipota mwa ke mani mara kwa mwana gate to kama végétal ko gate pas visiter un ton non $100 allez sikoyo omobetela nga masolo moko ye obanda okomplike vi na nga otika biloko wana eza bien te eza bien te meza parapond esengaa po parce que na biso ekendaka bongo te bino nde batinternet bakomisango bongo ezala bongo internet bakomisango bongo misiki ezalaka bongo te misiki eza makambo bato barealisaka makambo ezomonana vraiment mona boya boyina tuti tu peux dire oh pourquoi nous ça succès mais moi faut la force ça la qui a bien ça la ça succès ba la yebi yo ba ko pas que c'est ça la ka exactement comme au Qatar réalisation de orchestre c'est ça orchestre parce qu'on fait réaliser makambo yo et ça la végétal on peut faire ça on peut faire ça dans notre yo mana mpe eza nana binisa biloko te nana gem mpona binisa kongo mpona sala bato basepela nasala koleka bato te me nasala mpe na part nanga non wana kosala preske koleka bato bati kashe nanga nde na créare kashe nanga bagene bakoya o bakotambola na kashe nanga bangone babenganga nambu si longtemps nananga végéta kashe nanga na mipanzani te naza nano nana kocanga te mona babili te kocanga te mona bachanta te kocanga te babafie na biso obemission Ok, merci beaucoup les appels de l'émission.
Ouais, merci beaucoup. Ana Lobologo, c'est masse. Comment on dit Ana Lobologo, c'est masse. La Bossani TV, la Vatican, au pape de Béthanie. Le Vatican, au pape de Béthanie. La monnaie, Trésor Louindula, Vénama à Balin. Du coup, le Mbala, il y a ma famille Mbala. C'est qui nous a monnaie. Afi bombaka papa na vitesse et bato ba obi makalamite akwa c'est la masse azoya makalamite ba obi na ba roba ba mameshe wana kwa kia moto ba mameshe c'est que ma appel kalamita ba mameshe ba boyoka eyini na mona kwa kia wa ba ba nzela isa na ba bilo mfia kuti ba zokofi après c'est bilé pas de maman tiens en moi tiens en akata camouflage tiens en akata zoom bala mon na bala mangati wala mangati bala mokule na muta mana na ko bilo bonyo ngona na sana kacha zoom bakali ko ko David donc c'est pas ko David pourquoi David baza à parmi ma meilleure animateur à pouvoir. Maman, oui, je viens de la forêt et bon enfant. Oui, je viens. Toi, pas mon petit. Ça fait. Ma animateur, on entend le animateur, ça va être là. Pour moi, Nana Katia Pouga, dépend de temps à animateur, non, parce que Fimbo, she called. Quoi? Azali, avec des questions sur Azali. C'est pas mal dans ton après, si on va avoir tout le monde, bah, continuer à soutenir Maï, bah, pour faire le logo, on va la page Nama, TikTok. Voilà. Après les agents qui sont déjà salariés, tu vas recevoir un moment de bain, tu peux donner ton numéro, et ça. Tu vas payer numéro ou bien non? Ouais, numéro les gens. Ok, merci beaucoup, je vais vous appeler. Vraiment, t'es une bonne chance, merci à toi, c'est vraiment ton ami personnel. Merci à PDG Richard Manchego pour la kermesse, calamité, pour la bannière de la kermesse. La ville de Kinshasa, on a Richard PDG Manchego. La ville de la ville de Kinshasa, on a la ville de Kinshasa. C'est vraiment quand on nous laisse. Merci à la prochaine. Ciao. oye na société basociété ebele boyokana eza te tokóma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekóma lobi mwana abimi fase akimi ndako mwana akomi na balabala mwana komolaya na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpo na dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachiricha congo dialogue tosaboni biso nyonso na congo dialogue sur YouTube.